Canal Kin Télévision, la télé-vérité. Canal Kin Télévision, la télé-vérité. Bote na bino banso ba landi ya Canal Kin Télévision na ndenge ozali ebele lisusu mokolo ya samedi ya lelo mpona kolanda débat ozali bon rendez-vous ya ba artiste na ba culturel wapi bango mpe basalaka débat par rapport à l'actualité culturelle na Congo démocratique. Congo démocratique ezali monde moko ya ba légende ya culture, musique, théâtre, marambo belé, art plastique, art dramatique, marambo belé belé belé. Alors semaine oyo ezalaki moi dominé na mbutu moko ezalaki ko na kati ya Sokoda parce que comme qui bicéphalisé elle Blaise Boula na elle Nyokalongo bango mibale ba artiste musicien mais bato ba na ba elle na bango ba musu baza na ville ba musu na commune ya Kasavubu musu na Gombe ba musu na commune ya Kasavubu. Il y a eu une conférence de presse dans le centre culturel Afrique centrale. On est dit elle Blaise Boula mais procureur près à cour et à cassation à Outaïbungo cause la décision où il que bah, lobby il faut bah, confirmer elle et Josa Nyokalongo donc et Sengeli Nandeko Blaise Boula à quoi bongo kotika tokolo belango mokolo ya lelo pambate to yamba bato ya Sokoda o ibazali na elle Blaise Boula na bato bazali na elle Nyokalongo toza na bongo na plateau awa. Alors Premier ministre Judith Suminwa Tuluka Ayambaki Bongo, la légende, il y a rumba congolaise, parce qu'il y a une grande manifestation qui est prévue pour aujourd'hui, en collaboration avec mon amboka Serge Kayembe, opérateur culturel Monene, une délégation qui a été conduite par Madame la ministre de la Culture et des Arts, Madame Yolande Lebe, ou une délégation, bien sûr, on a un Serge Kayembe. Bakina kutana premier ministre pour bakuka bongo ko chama boko c'était le jeudi ba chama boko na milulu mineno ko saleva mokolo ya samedi 8 août dans la nuit des légendes de la rumba. Maika moi je sais pas si vous tient la biso déjà dans tolo baboé ba monaka déjà des réception aux alaki na niveau il y a primature hein, donc le niveau prématuré, c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire que ils allaient qui réception mon premier ministre parce qu'il faut ministère culture culturel que premier ministre ou bien des gouvernements congolais qui par rapport à et puis c'est dans on dirait Natami hein mais voilà Bayambaki Bango en première position c'était le quoi réception il y a doyen à Bango Jano Bombenga parce qu'il y avait Jano Bombenga Zalaki Maïka Mounan bato belé bazaki wana ba bozi bozana Bilia Belle le Fombo Suzuka Sea Juna Mombafu Lita Bembo Malaje Lugendo Dilu Mona Niboma Kanta donc bazaki et belé pesa bayamba maki na mokolo wana ya jeudi na niveau ya ministère tokolo belango lelo pambate omoni rumba congolaise lokola patrimoine immatériel ya UNESCO et comme le mot oyo produit mo photo mandako tekango au même titre que ba biloko ba kita na biso asa mabele na bankita na biso mususu ya o toujours en agriculture donc rumba pe photo chango parmi biloko oyo bankita oyo segel toteka donc tinawana je comprends nazo c'est parce que le gouvernement congolais a compris et comme il peut ko yamba bateau et comme peut ko soutenir bateau oyo bazali bongo ça la fierté la musique congolaise on a vu il fallait être décoré après concert un double concert à Paris c'est bien il y aura aussi des autres qui vont faire des exploits qui seront honorés on a niveau à gouvernement pourquoi pas au niveau à la présidence de la République pour être bon qu'on stimuler
jeune au bazali kolanda lokolo bon voilà wana zomona wana jina wa jina Théoblès Kunku wayembaka décréer l'homme et l'homme est venu la femme donc le fumbo Juna Mumbafu donc bato bazebele yemoko le kulutu Serge Kayembe Bozi Boziana oyo vie dilu dilumona malage de Lugendo mama Fayates maman Biliabel donc bazaki bango nyonso wana donc oh le vieux Jina wa Jina donc bango tout bazalaki wana le vieux Suzy Kaseya Papitex voilà donc c'est-à-dire c'est tout le monde ce sont les vieux loups de la rumba où le premier ministre ayambaki bango pour honorer bango tout le monde Kantani Boumaza on a le vieux Lita Bembo libeki au momoni on sent Mike osonga muke parce que Lita Bembo batu belé pena ba zonga mo muke na sima ba mona Lita Bembo vraiment voilà Lita Bembo yewana o apesimbote Lita Bembo azana kisasa pour la nuit de la rumba donc ça et loro mo munene oyo et ko sala été bon mona batu oyo ba trasanzela pour les loyo ba arena comme obetama ba stade de France comme obetama donc bangonde batu sala banzela wana alors je m'excuse Mike sur le rôle les interview na bango parce que ba saki ba interview après réception na bango bazali na on a premier ministre to mekabongo koyoka bango entre-temps je vous signale que je suis avec monsieur Saint-Pierre Roger déjà na plateau mbote na ndeko. En tout cas, mbote mingi ndeko Piris Pembele. Plaisir trop. Toujours dans la carte Bitumbara. To Bitumba te na kata olukara logique quoi pour moi mbo ça la bien. Voilà, to landa chikoyo ba interview Mike comme moi quand il y a so ba interview, il y a ba légende de la rumba, to meka Rolanda et puis to revenir ici. 93 ans, 93 ans. Et là, il y a mingi na kono kono. Na pe na oki sengo mingi na ndoto ndenge mama ayambi biso lelo ndenge alaki ke abako soutenir ba artiste po biso na biso toyokanaka te lokola gouvernement akoseme na kati eza société privée mais gouvernement akotia quand même biso en ordre pour que to marché makambo marché malamu pour que biloko ya ndenge boyezonga biso ya mabe na entre biso na biso te napesi mpe mokonzi na biso ya mboka yemei tata président Fachi Beton merci à soutenir biso na mosala nyonso azosala biso mpe tokotika ye boye te toza na nsima na ye yango wana napesi encore mama merci na ndenge ya zino makanisi wana ya kosoutenir baartiste esepelisinga nini onga mikolo eza kokende bajeune bazoya tokotika héritage yango na nani na bango fo boyokani ezala tozala na bomoko pour que héritage oyo tokotikila bango ya baru. Mama premier ministre na biso merci ebele et puis napesi so mama ministre na biso ya culture mpe merci bamama mibale bayambi biso kitoko tosololi makambo ya festival ya lobi et merci surtout na honorable Serge Kayembe c'est grâce à lui nde toyo kokutana na mama ministre awa na mama premier ministre tosoli makambo ya festival à lobby tosoli mpe makambo ya biso ba droit d'auteur ndenge bambongo na biso tozwaka te en tout cas mama ministre à lobby bakozwela biso solution pour to se retrouver naza ndesengo makasi napesi ba merci ebele. Nous avons été accueillis ici dans le cadre du Festival des Étoiles Fiette, la nuit des légendes, qui est organisée par l'honorable Serge Kayembe, et dont je suis le directeur artistique de cette manifestation. C'est dans ce cadre-là que l'organisation a invité des compatriotes des artistes qui, comme moi, viennent de la diaspora pour rencontrer les autorités. Et dans cet échange, il s'est dit beaucoup de choses très très positives. Les artistes qui sont venus de l'extérieur ont posé la problématique de leurs droits, par exemple, du dysfonctionnement qu'il y a dans notre société de gestion des droits d'auteur et l'intention de l'État congolais de créer une structure étatique. Mais tout cela devra être harmonisé parce que dans cette matière-là,
les œuvres relèvent de la propriété privée. Le monopole relève de l'État. Donc, il va falloir harmoniser tout ça pour qu'on atterrisse bien et qu'on en finisse avec ces histoires de monstruosité du genre bicéphalisme ou quadricéphalisme, je ne sais pas, qui ne sont assis sur aucun texte. Donc, j'espère qu'on va mettre un terme à cela et que pour le plus grand bonheur des artistes. Parce que il y a une chose que je voudrais souligner, pendant que tout ça s'est fait, nos droits sont bloqués à l'étranger. Notre culture est consommée partout. Et nos droits ne viennent pas parce que la Socoda dysfonctionne, à cause de quelques individus. Merci. Nous sommes venus d'abord lui présenter les civilités parce que nous avons déplacé une dizaine d'artistes de la diaspora congolaise qui sont des virtuoses de la musique congolaise, de la rumba. Et c'est des artistes qui ont contribué énormément au fait que la rumba est aujourd'hui patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et dans cet événement, qui est la nuit des légendes de la rumba, il était important pour nous de venir d'abord présenter les civilités à son Excellence et lui dire que cet événement comptait sur elle, comptait sur le gouvernement de la République pour que ce festival, qui a bientôt 16 ans d'édition, 22 ans d'existence, puisse bénéficier de l'accompagnement institutionnel de l'État, car cet événement, au mois de novembre, sera présenté à Paris du 27 au 29 novembre en France, dans le cadre de cette 16e édition. Et ce soir, nous sommes venus lui présenter la Nuit des légendes, qui est un événement particulier autour duquel nous voulions rendre hommage à ces derniers survivants de la rumba qui sont restés, en tout cas de l'ancienne génération, que Madame Fayettès appelle les vétérans de la rumba. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes venus la voir. Et nous en partons avec beaucoup de joie, parce qu'elle a permis aux artistes d'échanger avec elle, de parler des problèmes de la profession, ce qui n'était pas prévu, mais elle a souhaité qu'il lui pose les problèmes qui sont liés à la profession et qu'elle a donné les pistes et solutions et la vision gouvernementale pour trouver des solutions sur des problèmes réels qui concernent les droits d'auteur, qui concernent l'avenir de la musique, l'avenir de la culture et aussi la carrière de ces artistes. Impressionnant personnellement, donc je suis ému, très ému, parce que je ne m'y attendais pas. Vous avez dit qu'organisateur que mon alors que tu as qui n'a biso ça la concert, il y a biso la légende. Alors il pas naïe, Joe Kazel Kamouni a un biso vraiment touché au plus profond de moi. Donc c'est un grand souvenir pour le tir en anglais, le parcours en anglais, il y a carré en anglais la musique. Bon, dans ma vie, vous savez que artiste à Vivaka n'a pas de droit d'auteur. Et nous avons toujours été escroqués. Ma chaîne notée. Escroqués côté, il y a pas droit d'auteur. C'est pourquoi tu y es, ce qui m'a Premier ministre. Le Premier ministre nous a dit que le cola, la société, la Socoda, et la coopérative privée, l'État ne peut pas rentrer dedans, mais l'État sali a faire voter la loi dans le Parlement pour protéger la droit d'Abisso. Alors, voilà, les amis que elle tient vraiment à ce que les musiciens attaquent toujours la milliarité, mais toujours et c'est l'élite. Voilà, ça c'était Papitex, hein. Donc bomoni bateau défilé bateau so baleki wana donc bateau nyonso baleki bomoni bango. Alors et sali malamu réaction na yo déjà Saint-Piroger comment na que premier ministre maman Judith Soumino Tuluka yambi artiste musicien ça le kambo bo ba petro ke ba ki parabino. En tout cas merci mingi ndeko Piris Pembele, merci mingi ya ebele. Ce que mission ezalaki te mena ebité nazolongola chapeau na nga pona respect ya mokonzi na biso mboka Fachi Beton na longoli chapeau na linette moi na moi flou. Merci mingi na premier ministre na biso Mama Judith Soumino
nalobaka bémission belo ya mbanga naloba soko moni bakonzi ya mboka bakomi ko s'attacher na culture na bango mboka wana ezokende na développement. OK. Naloba ngo na bémission ata biso toza wana te ba o baza wana mama yambi baza ba icône ya mboka o moni ba yambi wa ah mama na biso ntoka mama olinga culture boye mama ministre tala vie na biso bombenga namoni na mopanzi pe na ngai tomoni Godelo Fumbo namoni Juna Mombafu Serge Kaembe félicitations pour notre grand-père Yaya bakanta ni boma Yaya Viekilu Dilumona Malage de Lugendo Malage Mama Fates Mama Mbiliabel Oloba nini vena nga jina ifonge to benga na ine kuna tonga vana yabo isoko feta grand prêtre vie souci kasea. Donc c'est-à-dire que kulutu nanga papitex donc connaître que bateau bazawa la sélection ya bambiaka o de nalobi sans bango mbe biso non to yebate biso ba Saint-Roger mais non to yebite bon peut-être to be école coché mo parce que c'est-à-dire que polémique mo zo le cas émission moko fallait tout ça en Londres atangi bateau atangi Kester atangi Koffi Olomide papa Wemba Kester bozi na redi nana ni sauvé. Mais c'est des polémiques. Polémique à Mamouni. Babi batangi batu mususu pourquoi? Faut pas comprendre que Fali, je le salue mon pote. Attends banani. Et le quoi sali à Kabolika génération. Première génération, bossa polémique qui était en génération. Ne comme Mike a tardé pour l'Alexandre. Donc ça dit que il y a tangi Barcelone génération. Atangi génération oyo esala ke bango bazala ngayo boza kolanda ndeko Fali atangi génération oyo esala ke bango bazala c'est ça non mais na lobby moni bato bazawana biso tout yekola bango OK olo bandeni atanga na invitation ndeko nga Serge Kaembete mais ça na mambo génération OK biso place to ali elle ko na équipe ya balé bandeko bo baza obeta bazo lukaka qualification na bino soki bo gagner na mona etata mokonze ko lo fachi béton azo pesa na ba oyo ba ki na mba réserve ba ozo ka pe biloko pona biso loko sameza honneur fête ya lelo le 8 août bandeko bokende mais c'est comme si ça vraiment mais disait fête de Serge Kaembe normalement ça peut-être na stade ou bien place normalement événement to koti na cuisine interne na été mais normalement faut la VIP ou ya lelo na lobby betami dans la stade c'est une demande aussi c'est une demande ceux qui peut c'est pas encore trop tard ndeko na proposer ba idée on a elba na yo ndeko nanga makaya benganga ndoenga honorable Nkongolo Andra benganga ndoenga ba benganga ba ndoenga on comprend président Pichu Luindula benganga ndoenga Papicho Luindula benganga ndoenga donc ça mutu mo a proposer ba mayele ce n'est pas encore trop tard toko ça la paix que bande konde ba moni mais ba moni pas c'est l'occasion moi après 20 à 30 ans surtout que est-ce que possibilité zalité maman nabiso na sengi avec beaucoup de respect makambo émission on transmettre en na primature OK bon organiser bal moko ya libanda ata awa na centre culturel voilà ata libanda palais du peuple des centres culturels maman nabiso ya mayele mingi maman Judith Soumino a organisé biso avec beaucoup de respect maman yoka liloba mwana na o Saint-Roger mboka oyo ndako oyo mama zali bana balala kanzala te oza mama ya mayele merci na choix oyo mokonzi atia yo wana donc organiser le mot rapidement va bazonga ezala eloko moko ko za na centre culturel auto saluer mokonzi na biso balufu tamayele opese le mot en plein air peuple amona ba vie na biso wana babombenga amona ba papi mama Judith obikende nazolinga mama na ngai ozo réflexion ozaki wana ndesi c'est bon te mama na ngai bisa mama linga ya seka alors bisa mama makambo cité des artistes to lo belangwa ah ouais parce que moni ba bilo msusu ezaki profiter net sur le cambo tozo lo bela sikoyo voilà na rozong sa chapeau ils ont ça no chapeau voilà vraiment likambo oyo ya bicéphalisation ya Sokoda société na biso ya droit d'auteur
au moins bato nyonso vie maika alobi yango papi tex alobi yango na kamwe nzo bavi elobami kuna parce que premier ministre ezotenir ye à cœur parce que baartiste bakoza bon comment bino basala bino eloko na bino bino moko bobandi ko reprendre finalement qu'est-ce qui se passe bino baartiste surtout bino bamusicien parce que le dosel ezali bamusicien de baartiste et musicien de baza okamba. Ok, merci. C'est une bonne question. De Kopiris Pembele na rolo baboye. Toko tana ba conflité. Conflit. Bomoni muté amunene o mukonzi amboka na biso azanango. Toko tana conflité. Makambo tango esali conflit. Fachi Béton avant disaki biso réunion. Réunion tozaki na centre culturel d'Afrique centrale. Face à Palais du Peuple. To sangana ki biso quand ya kulutu na nganyo kalongo quand obiso tozali il y a le PCA Blaise Boula les trois Soneka via Adio Salemba Dondas les liquidateurs Soneka comme ça tout ngana bandi mambo na ba 93 mutako sanga zate na bando ko prendre prêt ya ba vie Verkis on a salué le DG Yves Kiamongana a salué le PCA Blaise Boula, a salué le vice-PCA Diki Songele, le professeur. Donc, on a côté Mambo Kala. Tant on a côté Mambo Kala, on peut pas apprendre. On a un boya, Kubeta na orchestre rabat, pour nous comprendre que Makambango zapinda bien. Alors, si quoi trois Soneka, donc tout ça, elle, Moko Zali avait à Dio Salemba, tout ça, Moko Zali Dondas, on vient Galoufar, Bani, tout ça. Donc, on a oyo ezali bongo na liquidateur bonzei lelo oyo kambami bongo et pas ya Jonance oyo azo détenir eloko ya liquidation voilà na ngambo mususu Sokoda tozana Sokoda elle nyokalongo tona Sokoda Blaise Boula problème ezo bovandi na tata moko to vandi tata mokonzi alobi boyokana na félicitaki mayele ya mokonzi na biso po soki a s'imposer baloba dictature abi boyokana tozaki na centre a Tokutani, ça doit faire cette année, au mois de décembre, on a 2 ans. Banda to Sara Réunion. To Vandi, il y avait la présidence, qui la primature, ministère na biso. To Vandi, to Sololi, to Zuba résolution. Makamango ezalaki nini, ezalaki boyo kana boko mamoko. Na moko on a fallu to koma, na koti na ba problème à quantité. Le PCA Blaise Boula a accepté que Vieux Jossard vient à Bisso a piloté à la PCA, il y a la PCA adjoint, y compris qui sont les maman Bagichu Mayouari, Tozala, Bisso Petozala. Mais ça dit que Vieux a l'ongoli sous signature, à l'habité à Boy, Vieux Jossard. Tant à Boy, à Zakulu tout. Bon, ma cambotika dit que pas ministre na Bisso ya culture. Il fallait maman Judith Soumino agir. Ministre de la culture, Yolobi. Ministre de la culture. Parce que tous les gens qui m'accament. Écoute, pardon. Non, Mikolo, tellement dans vraiment, maman Judith donc a marqué mes thèmes d'artiste. Maman n'a bis avec beaucoup de respect, excellence. Maman Yolande Elébé. Il fallait que sa solution à souk. Ou sa rapport et pas mon compte Yamboka. Yango tosé là. Donc bicéphalisme ou ezo salama ezali faute ya ba artiste. Tricéphalisme ou bande ko na biso musu ba journaliste. Ba olo bana tricéphalisme ou ezali niveau Soneka. Donc makambo ezali sur na niveau na biso ba artiste té. Zela na zela c'est tout que malé. Mais vous avez la justice. Tout ce qu'on a wa procureur prêt à cour et à cassation. Papa na biso Mvonde. Alobi binobotika zela silisate lobakasi il a confirmé quand il y a kulutu na bino nyokalongo wana ezali procureur na niveau ya cour à cassation siko bino boko tika te justice et lobby justice amoka. C'est une très bonne question, très belle question. Papa nabiso Mvonde ala mutami beko makasi pe mutama yele Yamboka na domaine wana somoni tata mokondatie wana ebi. Et puis atiki wana batumsuba longo na atiki wana. Avec beaucoup de respect et félicitations.
Romain Zalibo, biso en tant que yaza papa, azoluka transparence pe honnêteté, il faut que mato imi balé. Il faut que mato imi balé. To saki to sengaki na niveau ya centre culturel na biso, tout ça la kaka point de presse. Point de presse où le PCA Blaise Boula a sengaki o atalisa posa ndenge ozomona nde bakulu tutu baolela procureur alobaki botika bwana mais yango tosiye tosalaki wana te tosali na une de trois po abi tosala wana te alobaki bosala te abi bwani j'ai la lettre abaki tosala wana te tosala te bosala te nangi naloba boye mpo nazongiso histoire mpo olingi histoire est-ce que bike ministre Catherine Oyo pendant que le PCA Blaise Boula na conseil d'administration fallait ba sala to sala bisonyo surtout nakati il y a assemblée générale Oya qui reconnaît l'état non le bas que l'état l'état congolais a reconnaîtra Blaise Boula à sala congolais instance nini to ba exact na justice l'état congolais na lobi d'abord tant que l'état congolais na instance à justice ça le ministère simple à répondre. Tant que ça, d'abord, Sokoda wana ezali coopérative privée et artiste. Mais là, il y a l'État ezali. Tant que vous avez likambo, l'État faut approuver le wana bosali. Tous en anarchité. Tant que ça, la présence, il y a maman nabiso ministre Catherine ou azalaki wana azalaki accepter assemblée nationale, assemblée wana plutôt, assemblée générale. Oyo ya Sokoda. Na ba résolution tout. Accepté en haut. Publié dans le journal officiel. Mais le PCA Blaise Boula na batuna et tout nabiso tout salaté. Et dans l'état bien l'état. Bah bibino va journaliste batuna bino question té. Et dans l'état mboka oyo ze kambame par les grands prêtres Fati Béton tout est. Et ça l'état. Et au sala que mandat oyo biso to salaté wana. To boy ko sala casse to boko sala bo. Totali mandat assemblée générale ya kulutu nangai nyoka longo et salami totali biso pengo la biso ko kito into sala baboyi babi bosa te lettre koti ba parki intervenir to bito salate to tosi l'état na biso mais o wana e bandeli pe to tosaki batu batosaki te mais biso to vanda parce que to lobi awa to lobi to sala ka point de presse lettre ye to bi lokola mokonzi alobi totosi au moni lettre moko ya niveau ya centre culturel de DG Balouf atindi pour noter c'est que on est un centre culturel nazu ba pelle par-ci par-là il y a Afrique et ça en Afrique centrale et centrale ils en face à les grands temporaux pays Afrique centrale babi mais to bangi mabe to bangi justice pour pekisa ya ba parquet to ya parce que finalement moko fo ya wana ya Afrique centrale et bangi si batu albono boke ça na indetro to moni bon batu ba ye tellement ebele parce que mon colonel zalaki nini mon colonel lokola arena ya point de presse moni salona ka 2000 personnes muta atondi saka déborder on ya ka mokonte biso mboka sko yo biso tonga to meka mo moke to mema batu baza ko ya ba ozonga ba bazonga bongo te fallait ko yebisa ba on kaka qui voilà yoka liloba important oyo le PCA Blaise Boula salaki alobi azongi kaka na connaissance na orientation mo kontina biso mboka alobi na bengi na tendre main na ndeko nanga kulutu na ngai viejo sa aya to sala eloko moko pour to sali moko zela au tendre main aya olobi kulutu na ngai bon tendre main to sangana poko ya wa koya verbe wana koya ngo zongo te ngala bika to longoli koya bon biso toke voilà alors parce que bisoto vous parlez du bicéphalisme voilà donc il y a deux têtes donc kulutu apercevaka bisope to percevaka kulutu au futa bisope to futa yango moni ba kulutu tout nanga ba leki ona na télé ba lobeli ba vie papitex ba vie maika ba toucher des fois mais il y a des gens qui ont touché deux fois donc ce qu'on raté na deux fois moi aussi moi sauf dans la chance de il y a autre senga to na makolo ya mokonzi na biso mboka
oyo alinga mona désordre na secteur na biso aza kolinga kimia ekota asa na motema munene président na biso ya mboka yango alobi na biso boyokana ntango alobi na biso toyokana me tolobi boye toya toyokana na section eloko mwa anecdote moko vie mbali osomba alobi me boso boya koyokana mpo nani yango parce que tozosenga audit biso baartiste biso tosenga baudit eza na camp ya Blaise Bula na ya camp ya vie na biso Josa audit ya bambongo oyo bazwaka bafutaka biso oyo tozwaka merci oyo tozwaka biso basujeti tozwaka balakisa biso ezosalama transparence yango ndeko na ngai kulutu na ngai mbala esomba lobi akomituna sa eloko moko boye yango audit oyo aka mwasi mobali to ndundu to mondele mpo na nini olingi komibimisa te audit esala yango tosengi ezala bongo me biso ndenge olobi tosengi tosangana na volonté ya mokonzi na biso ya mboka tozala moko mpo baartiste baolela oyebiki rentrée scolaire eza na audit na kosangana nini ebanda liboso tosangana chance ok yo ozonga yo donc alors sikoyo so bosangani yo bi baaudite koto na koto so sikoyo bosangani esama nde omoni teke moyen ya koaudite koto na koto oza su te posi bosangani il y aura des experts biso te baexpert toza na igf toza na igf aye tata mokonzi atia toye na igf batali yo Blaise oteki kozwa dema 300 quelques mille biso ozolobama montant 300 quelques mille 30 000 bon papa Josara azoyi kombe 200 000 1 million 800 bambongo ekabola mene parce que na bambongo oyo papa na biso ya yambo ekolo aza na besoin mona na secteur na biso bato bachange olezaka mutu obike totokufela Jomo Pla kufi totokufela Alvarito totangi eyo leki te botokufela pe susu papa na takinga eza soni na mboka na biso mboka oyo batalent ezebele lubelo tadi lisusu akei sikoyo eyaka teke papa otiki biso mama na biso mama Judith Suminwa mama na biso Yolande Lebe otiki biso te bambongo na bino mosu ekangami na equity na bafuta biso totika kozonga repai ya mokonzi elle Blaise Bula boza prêt ya kotikela maintenant lobi na yo ata balobi ke malobi yango na point de presse ata Blaise Bula yo ozana pe na poste te poste te ndeni po ye pas apesa te par rapport à journal officiel on a lobby na yo ça PCA adjoint est prévu na organisation ezali mais ezali so et pas na bino PCA adjoint azali le professeur Diki Songele mutama yele adjoint aza pa nini tu azali wana ba magi et pas que tu n'amnoni yo kalongo ezana adjoint na koyeba te mais na yebi ke DG ezali vena biso comment vena biso bino DG zana DG zalaki agou mais le DG agou a été démissionné to komi na vie mususu nani non le nom m'échappe parce que za mutu ya kala le premier DG pina ba Sukoda mais ekoya comme moi pour moi makasi ya moi makasi bon alors suka siko alikambo ekozala ndenge ni parce que wana eza tata mokonzi azo aotala bino soki boyokani te place to banga ya otolela kulutu na biso Josar to sangana to lakisa tata mokonzi ekolo ke toyokani na ba recommandation au sengaki to sangana zela siège siège soko des arabes bon tant bo bandaki avant bicéphalisation siège za yiwa to ay kuna na place des évoluer nani soaza occupant te wana ezaki to bandaki na ba vie vertis c'est na te la bisiko yo nani aza ko occuper place te wana balongwa wana na ebité côté bakoma côté koma na ebité mais na ebaki leto yaka na poto kota l'air bazongisi l'état na biso grande instance ils ont que ça vie vertis na conflit ezalaki vie vertis falazonga mais il y avait babavi mo salamaki nde pesaki que non des autres au pinde banda. Donc est-ce que vous avez besoin de kende te boké pendant jour moko boye bino nyosu boké
na siège social à Sokoda. Siège social, il y a des sièges. Il y a des sièges. Parce que c'est là que ça. Elle me fallait bailler mais baillete n'a posé la même question. Le roi yo bino bot bozo senga boza pré bozo benga koulout bon na likamwa maramba koulout ezate mais quand même bino bozo benga koulout. Bino beaucoup na respect na la papier na voilà obenga boité il faut na tuba quoi koulout na voilà. Est-ce que bino beaucoup ça a été bosuma matambe na bino titi inde ti na siège wana non en tout cas koulout okutana na yo à ta délégation hein tout solo là biso za na posa toyoka parce que beaucoup na ndako te parce que ça affaire ya soko mayele et la raté mon point de presse to salaki et comment qui peut pas inaye mais ça peut être aussi to comment to sais que to kutana na cercle moko ya batu bazana nte biso na biso to solo et loko bakisi pe lobby je crois le PCA Blaise Boula est en train de suivre l'émission et aussi le PCA Nyukalongo parce que bazade ko ignorant ngote o loko total ça l'état na bakonzi mboka donc so percevoir donc simbia mitumi bale donc yoko boya simba mitumi sato to parce que boyi il faut wana to boyi mamo mibeko ya ministre na biso ya liboso o ya ndimaki assemblée générale donc wana l'état na biso siko donc parce que l'état na minute to mona ki pe ba présenter biso au journal officiel mais biso to ipe na journal officiel bien pour la journal officiel côté journal officiel tout ça nango bien c'est ça tout ça na banali à 50 d bon maintenant est-ce que ba incident arrêté pe sur foot équipé hein tout au foot derrière na bona ne peut ba dozo ba sac ya loso ba makaya c'est là et comme il y a un problème na niveau sur le terrain na niveau à bateau il faut pas foutre belombo parce que ba mon équipe eleki Sokoda Nyokalongo opeleki Sokoda Blaise Boula ou bien bokabola batumsu ou bo persévère non sur bo jouer ba ba foutre radio fois de la neige à outil côté à ba le mami kuna abi au mona bureau à Sokoda oyo bureau à Sokoda pe oyo et ça grave on a mboka ndeni be kozali société à droit de terre faut zaka moko oyo ko percevoir pour na ba sujet pour na biso yoka ndenge zali 75% les pour na biso ba artiste bato ba créer kaba œuvre 25% etikali 5% ezali pour bomba mana social et 20% ezali pour na administratif na des camps biso ba artiste na za côté la mutoire voilà ngai Saint-Pierre Roger na PCA Blaise Boula na PCA Nyukalongo na côté la mutute est-ce que bozo kabola ndengwa yangwana ije foya ozaka moi sito mobali to ndundu to mondele so ba to kanga miso yo mais o kasika to yeba na presse wa pouvoir presse wa pouvoir boloba yene songi obumbate po na koyoka ba nyonso leka na ba buba déclarer mbongo na biso bazoki côté kuna partage avec équitable était mutu na zala de pour na surtout le vieux Redi a mis si c'est plein sur ça parce que ça mine non comprend te boka bola ba mbongo nengeni je profite na so nyonso na zala ngo betarati na so ndele mo na mutu mo boye azala nzembo moko na ina loba esa pasi notre solo na mwana ya liboso maman na biso mwana liboso ya vie grand calais à cause de l'arbre payé 100 et quelques 122 000 père de la rumba grand calais oh asala ba parafifi na lobi asala indépendance chacha na lobi esalinga malili et azana projet moko fa koma pa sa micro et pas ya mo continent biso mboka apesa micro maman na biso apesa micro et pas ya mo konzi ya mboka parce que on les a peur de la rumba à juste 122 000 micro ya grand calais na lobi maman na biso gigi moi na liboso ya vie kabasele voilà maman gigi kabasele oh tout au sala ka grand prêtre na biso vie kabasele grand chanteur ya mboka o pusata na linzaka te o biso to yiba bandamu abimisa na sola na me azawa adamu na biloka na sola na mama gigi kabasele
papa na biso Kabasele a édita Lombo Makiadi a édita Taboulé. Mais est-ce qu'on a produire Batouana à 100 et 2000 bon Saint-Roger? On a 100 francs. Bino un mot mon akutu bino boleki. Moi Saint-Roger tam suyo pour que soit que belé koleka. Mabe. Nga koleka avec Kabasele ndé. Loba côté art, il y a peinture. Peinture, ah ok. Viens, parfois na évité ce via za qui vient Kabasele. C'est pas na yo kangote, na yo kangote. Mais na côté musique. Naza kutu ne bandela linzaka te. Babandi cha ina. Naza kutu te. Combien? 115 122 000. 122 dollars. 122 000 dollars. Tout ça. 120 dollars. 120 dollars. 120. Maman la biso Gigi Kabasele. Oyo. Babongisi maman loba Kabasele parce que ça va œuvre à Kabasele. Par rapport à maman lingi ba remettre mo konza mboka. Ya on a solo ba micro ya vieux babo. Tengala mto sala boya parce que droit d'auteur, les droit d'auteur ya Kabasele. Le roi ya kufa ba héritier ndé bato ba reçoit. Mais bazo pesa yango au nom de Kabasele parce que yende mutazali auteur compositeur. Très bien. Donc on a donné à Kabasele. Mais le grand cadet 120 et c'est ce qu'on prend en bandi nzambelanga bon moni yango siko moni na mutu passe mama so bongisa le petit wa so wana na el zela ozokima wana el nini ya vie na biso josa ce que to retourna pe na ponga na ambelia attends zo ba na katikati ba retourna pe na el ya po le petit baseball a otai pe ko sala apesa yi combien to comparer ga mama Gigi pas a peine droit il y a pas baseball a ça muto ate to na bicéphalise donc il y a pas baseball là a sous 120 ya mboka abetika baton mba ici alors na ebite vraiment mato chlore parce que dossier yo mo lo ba ko sengi papa mvonde ayo kama to imi ayo kaka biso aza papa aza mayele belé aza na justice mayele belé ngape na rusenga nazo zela parce que nazo contact na El Nyokalongo balba baroya mais bon na ba été ngape fona na royamba bon fa tout ça na bango na royamba bango pe awa ba mega koloba parce que c'est à l'intérêt des Congolais au moins dans tozo linga mboke sangana qui vous ba vi msobaka de tozo linga mboke sangana na tozo linga mboke sangana ndenge pe tozo linga sokode koma moko tozo à chaque fois au renaissance fc nini comme ka ba bicéphalisme ba place yo suba to kabwanaka o el nini non toko mala ba habitude moi ma bena Congo na biloko toko kabola raté photo bando kabola non très bien. Donc nenge tozo bunda po mboka ezonga moko nenge pe to bunda po sokode ezonga moko biloko no sozonga moko po to zala liboke to tambola. Très bien. Dressons nos fronts longtemps courbés. Et au senga bo moko. Tokali na likambo ya cité des artistes ya kibula olobi na soki. Non, idée on a merci d'abord na clôture partie entre lobby to sengi na bakonzi ya mboka bo et biso. Biso le PCA Blaise Boula a sengi tozala moko. Pour te aider ba artiste o baza ko souffrir. Ba créateur ba œuvre d'esprit. Il y a ba créateur ba œuvre d'esprit. O baza ko souffrir. Na on le ba toujours bana bazonga classe awa. To suka ndeni. Biso za ba salaire te. O ba futa ko par mois biso ka bongote. Ndena ba société na biso oyo za ko bomba. Bambongo na biso okoko défapé. OK. Ba aider yo zongi sipe bana na classe OK. Ndegezala. Bino pe bozala là, o bo def sabat. Que ces athlètes soit 4 provinces mbongo tote ko futa to futi mena descend. Province na province. Olomami Congo central Kinshasa une partie et puis une partie là. Kinshasa bino partie ni besoin. Changu na partie Mukila. Ah, partie Mukila wapi kasi. Changu. Bon na bo temps ba commune mais na Mukila. C'est pas vrai. Alors aussi c'est un message en donc eloko to senga avec beaucoup de respect na sosongi la toujours phrase oyo papa kotika biso bana ote volonté oyo salaki ya biso bana to sangana quand moko l'axi déjà volonté nango quand mosusu pe l'axa volonté poto ya nango na mesa mama ministre akomisa yango epa ya mokonzi po kimia ekota toza na besoin te to bayokaka biso na ba télévision na ba radio makelele tozobima moke. Et pourtant, bisonde oyo, tozali ba éducateur en masse, tozali bato esengeli to pesa orientation pour le développement ya Congo na biso. Toko tikate tout ba konzi bana mambo ebele
na biso ba culturel oyo to sengi to bakisa mayele pour le développement Congo to za maman ezali ezo la kisa ko to wela mbongo. Or nous plutôt artistes, toute personne qui s'attache dans le matériel à sa petit esprit. Ok. Je clôture. Citer les artistes. Tokomi wapi. Vrai boulet. Idée on les appelle nga. Donc fonami lobelango. Eza idée na. Et bon on a lobini. On est dans la lobby. Eza yoti. Na solo la ki on a les conseillers Edi Lukuna. Oyo azali moko ya ba papa ya mayele na kati ya président Samboka na biso. Edi Lukuna. Tozotanga kombo na ye. Oui biki no solo na ye menabi. Na choix mo kondatie mutu mais mayele a rolukelo solution na mamutu. Bravo. Tolobi boye. Na proposa ki na conseiller na biso culture numéro na niveau président. Na l'accès qui projet na habité réalisateur soit ko balancer les. Bon c'est que moi pas si pour te récupérer ni nango parce que c'est moi compliqué. Donc to sengi et les conseillers nous ont orienté na boy ko tanga commune pour beaucoup mais sans un peu hein. Aibo que nous a beaucoup mais c'est X. Alex Ebino étendi besoin. Nous avons nos partenaires. Mais ba kontiambo kapé ba ko appuyer biso. Mais nous avons déjà nos partenaires. Ba banque ya place ba ko accompagner pour tout ça la cité des artistes. Et l'incolo ba tout ça ko immortaliser. Moi ma comme de ko Serge Kalemba Sali. Na zuli kanisi wana ya cité des artistes. Oye ko zala balabala Nyokalong. Balabala Blaise Boula. Balabala Fali Poupa. Balabala Ferry. Saint-Pierre Roger. Bosi Boziana, Lita Bembo, Gina Fonge, Diki Songele, Matijuma Wari, Liolo, Mangobo, Monzali, Lokuli, Sans Souci, Balabala, Mamange, Balabala et Zobakombo. Même Piris Pembele, émission de Sala, Blaise Boula, le PCA, le Bakiango, vous les journalistes, vous avez n'a pas ramené au droit d'auteur. Ouais. Au moins nous surtout que vous avez là c'est la grande déranger mon continent biso awa ya canal kin nabi na mbongo na roya souscrire na roya ya ka s'affilier donc to solliciter dati pour to générer ba mbongo peut to participer na développement ya Congo na biso le Congo tous en a besoin ya ko compte biso ba artiste culturel to en a besoin tout ça là un pas Congo ezwa ba kondiba mona ke ba artiste. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette cité? Et vous allez exposition tout dire non cité ezala etikali ba bâtiment ezali mais ba pesi banda kuna ba artiste. OK. Et ba artiste à partir ya ba banque auto collaborer na ngo ba otonga na ba partenaire pourcentage moko par rapport ya présentation to ya productivité ya chaque artiste. Bando kata muke pona ndako ba pesa yo. OK. Donc est-ce que vous mettez la mabo te périspe? Ngayo. Bo mettez la Saint-Pierre Roger mabo na manda. Bino ba journaliste. Donc c'est-à-dire que to chebo là. Papa mo. C'est-à-dire que ba vota. Ba biboye atele kunyanga ndako na ye yango yo. Atele ndeko na ngai yemba na album na ngai atele kunyanga. Na balabala Kantani Boma. Na Kantani Boma. Siko ya paye n'était. Yo pe au foot à bandélité voilà l'idée que j'ai au foot on te donne l'endroit petit à petit par rapport à la redevance d'ailleurs bakoye ba l'état bando retirer muke yango siko il faut sokoda et comme yango molinga na ozanga te na oya te pesa mbo na bo caméra bo filmer ngate bo filmer ga Mike filmer te nzo ande to rana ba Mutute ngai félicité ngai nzo ameto na batu pe mayele bonamila obike ba mona bino bozara batu moka bruit na besoin obike bozara ba bulletin na besoin et puis na site wana auto ozala yoka idée ba banque kozala wana na ba porte ba banque ba ondima ba aider ba artiste pour na site auto sala na bravo na ba kondiamboka fati beton site à site auto sala ba banque ezawana. Bah transaction, bah tout ce qui est monnaie, tout, et ben le samawan, tout ça des pectoriers, bah randonnée, bah statue que vous en avez pour la visite, tout tracé historique, il y a beaucoup d'anabiso, autant côté musée musique, bah Grand Calais, bah Boye, bah Window Colossal, na kata cité on, oya côté bah Lita Bembo, bah Kiti, bah Zaiko, bah Nini, oya côté au monde bah mer. Donc à part Banda Kubo, mon appelle ce que. Tout ça na site, il y a bah place d'exposition. Tu as un côté de plasticien, tu as un cité côté d'écrivain, tu as un poète, tu as un cinéaste.
donc so koti faut ya lobby bimabe piscine eza so ko lingo sokola ba auberge ezali na robaksa boule bokre hôtel moko boy Kasi wana na lobby auberge ezali olingo yiba idée na rapokota na trois voisins soki ba artiste mususu baye ole balalaka na ba Coupard. ole balalaka na ba place Veya. mususu ba olalaka na cité wa lobby yango na lobby te na auberge wana bo osala ole bazaki Ole- bayaki ba randonnée artiste par la moko biso ba- babimi libanda ils vont rester là condition oh bachambre etongami na baniveau ba 5 étoiles banque o ngai moto pambele zela omoi nde napesi motu mpasi na mayele zela place oyo bayebisi bino okende eza na est to na l'ouest ya Kinshasa na oloba te mpo bato bawelela bana bakezo piège projet na nga te nalobi esika lete elingi epesa bino eza na est to na ouest ya Kinshasa kuna abokende omona bukumestre wana so bomoni ye déjà nakozonga a mpo natanga bukumestre oyo aza danger na kati ya ville ya bomoni ye Kinshasa déjà na bina osolane kitoko maintenant toclôture te ok soki apesika betandi na oya etandi ko soki faut ezala na dimension tosenga 50 hectares 50 hectares tosenga 50 hectares eya nango eloo te toponi kote te 50 hectares banke elobi so oyelinga mikanda na finance babanque to banque babanke Ah, chance. baade banke ok. so pluriel baade moi natanga baono te mpona bapie mbongo te ya baexpatrie nalobi na yo mokolo babanke epesa na okontinue kaka koya nde nayaka eya tomona wana koyi matama banini nakomoboya kosala fiere koboya koyamba baveka bamike Saint-Pierre Roger, c'est toute une équipe où ils ont autour, il y a projet, voilà, parce que Vous savez le que projet, c'est que vous appelez le projet. je suis le coordonnateur du syndicat des artistes plasticiens. Je salue et Sek Modik a salué. Non, il sévérin. on sait que pas bateau, bah projet malamu parce que ah on a Congo on a projet, tout ça le projet donc projet moko qui boudi. Tant comme marambo ba ya financer Qui boudi te. Lorsque quelqu'un a l'idée, il faut respecter la création. na boy na lobi te, na lobi idée. Na félicité pour la idée. Mais na pour la chango na projet sikoyoza. Yoka. Sur papier. Banda lelo bandeko ya Congo bana ya Congo avec respect à peuple na biso. Ngai Saint-Pierre Roger artiste na bino na sengi projet. Penaza déjà na maquette nango. Il y a village des artistes, cité des artistes. 50 hectares. Alobango teto 50 hectares. Nana ba partenaire o ba ko puyango. Mutalobango on a TVT banda ba TV tout l'État est pas sur nos terrains, ils ont déjà l'État ba konzi ba lobi bokende bomona beaucoup messa X na kozonga po soki apesinga na kolba na kokomisa. OK. Moko ba la nos terrain pe o petit Freddy Tanki na kobenga Tanki na kobenga peya tokei kuna mais ba senga transporter pour na mbongo. C'est pas vrai. Il y a bar poto vraiment bar poto. Voilà. Alors ba journaliste peut beaucoup seulement partir souka pour na diffusion. Alors Mike Amora ça signalé biso que to comme na souka. Alors ngala na tinda bino pas professeur Val Massamba parce que Tété Koloba donc il y a orienté ici la caté. Moi je les idées. Mais si vous avez quelqu'un qui peut nous aider d'élaborer un projet aussi plus professionnel. Voilà. Je suis prêt. Voilà. Je suis prêt. Moi, j'ai eu l'inspiration. Il peut nous accompagner. Voilà. À Rosanda, on a déjà bakota bantré wana. Il y a zoma banda goûter. Il y a bimsa entrepreneur. Banda goûter. Te na lobi boya. Aroya na pour nda goûter. Aroya pour aider ba jeune, ba artiste, ba sala cité na ba réaliser projet na bango na ba norme. Ah pour nda goûter, ma banda goûter ça sota. Merci. OK. Grand prêtre, merci de mo boinda. Voilà, Tokomi la souka. Mot de la fin. Mot de la fin, Sokoda. OK. Tozali bana ya Congo. To éviter la guerre au tozo sala. Les autres qui sont soni. Tout ça qui point de presse avec le PCA Blaise Boula. Le vice-PCA Diki Songele, Mama Magijuma Ewari, Mama Chapota Mbemba et tous les autres. Nous, l'épée, tout ça, ce télé, c'est Guy Mollet. Biro Tuezalaki. Tolobi on a bande qu'on a biso. Ndeko eme basai, ndeko. Kulutu na biso, respect mingi na ye, viejosa. To sangana. To sengili suboye, to mona, mukonti na biso, na niveau de justice, ayoka pe biso. Et ça très important. To pesi merci na DG à Centre culturel et DG Baloufou. Na lettre à Komaki pour nous retaler ce centre neutre
ekoki kosala topesi merci mingi na HP et Mongo oyo ambaki baartiste mpo totelengana te tolobaka me mpo ezalaki nango point de presse kotalisaki tona besoin tosangana ezalaki nango guerre te. Et donc merci bongo na accompagnement ya honorable Kongolo André, le DG Henri Kalamakoulez, le Boukoumas Finesse Masombo, le vice PCA Diki Songele Severin Kunku, tolobi bongo na le président Papicho Luindula. Le président Papicho Luindula, le siège Anthony Ludiax, les jeunes s'interrogent, président BD Kitala, Passi Jules Monama, bienvenue Nonsen, Papi Bondo, Jean-Sil Luzayadio, Bedi Eyale, Nazako Yawana, Blaise Fouakedi, et Ndekonangai, Toshanfulankanda, Totozana, Nazako Yawana, Toshanfulankanda, Toana Eloko Tosalabet. Donc, lobi na kobeta bongo na esika na beta ka sport numéro 70 na Kasavubu bana Kasavubu ndenge boyaka ebele boya ebele Passi Jules Monama le président BD tozana président Mukendi. Voilà, merci que l'on peko vraiment ngamo pe batozo la na bazala poza ba saisisation batu bokendelelo ebele na mamba fiette. Merci à premier ministre Nabiso Judith Sumino. Voilà, ça c'est encouragé. Maman Zadaj. Maman, alors, je salue de mon côté Alidor Bikonta, le parrain de mon fils. Na Kisantu, il y a Zabongo, un niveau, il y a comité, aux dirigeants, Istem Kisantu. Donc Alidor Bikonta, Mbongo Binouni, mon frère, mon ami, mon pote de tous les jours. Mon ami Ben Jean-Yves Kiamongana. Ben Kandou Carrera. Naibiki mineling kalate ba fort au sali au peut un peu courage on appelle se lancer car na ba boule na Ben Kanu Carrera vraiment mon pote toujours na robot sanate vient en Stino qui a couloser artiste il est pas artiste mais fois il y a sokoda et on t'a tout ça nzembo zo beta mikolo mine balamba balia vient en Stino qui a couloser artiste confirmé. On peut s'appeler Mbote na professeur Kamavoa Coustino, le recteur de l'université protestant de Kimpese, un ami, un camarade, un professeur à l'université, le professeur Val Massamba, l'incubateur. Donc, la sollicitation sur les belés à pesco artiste projet, baroya peut aider bango à réaliser le projet wana Kitoko. Je ne veux pas oublier maman Sananga, Florent Kitoko, Bankwaki Baka, yomo oyebi ke mi Sananga, Kwaki Baka, Gizozo Grito. Nasser ensuite Binondo Sunde Tozala Kistino Mbala Masana le pasteur Johnny Kondi et puis il passe en anga ya maman Mosusu l'honorable Kofi Aluba toujours mon baliangana ya maman Mamisa Aluba Sala na pression beauté. Bienvenue à Kinshasa dans l'américaine Motema ya chef d'orchestre Fali Ipupa tolobi mon maman Céline Moussenge oazana bana awana Kisasa de Tokutani le samedi prochain. Merci beaucoup.